kumbula izo Satana zana kuya tena katana kutanga si Yesu katana mwana nayo atulo Satana pona konyokola mulimo na musuna ete bomoi na izana katana kimya te misala na nyonso tu ela katana tonga ela katana mukili ete Satana lukapokangango ete batamuki baluka kokangango Satana zana nguya na katana vina ete na kubimisa na kombo na iso Bim, kimya la kombo na Yesu bomoi ne mobimanzela na makambo ne nyonso tu sala ne nyonso tu azali kosala nazali kopetola mopozinga ona makila na Yesu Masia Pito kimya la kombo na Yesu banzela ne nyonso tu ekangama kyo Satana zoluka kokangisa kobebisa na kati na bomoi na ye na kati na makambo ne nyonso tu na kati na vine na kati na ba promesse na ye o Yesu Masia yokomaki bomoi ne mobima na kati na mokanda na tata yawe ete za na kati na kimya eda bomoi ya malamu eda bomoi ya bapasite ya obstacle te nyonso tu mokolo molela nazali kufungola na kombo na Yesu Masia fungwa kimya la kombo na Yesu Nzambe tata mokonzi na kembo nkolo na mabota tata nazongisi matoni maike monene na mboka na yo bolingono monene nkolo elekete nkolo mwana na yo ye wana ayebi moto te ayebi lokote ayebi singate ayebi loko musute kayebi Yesu Masia lokola mokonzi pe mobekise ya yebi ete yonde okufaki pona ye yondo sopaki makilano pona ye ete lelo ye atelema ete lelo atambola ete lelo misani nyonso te kene liboso pona sosoli pe bete ya solo yondo zali Nzambe na ye kolo na senge pana kolo na Yesu Masia tango nyonso to kobelela kayo tango nyonso to kosenga papa na yo kolo tiketo fungola kaye pe otsalela kaye oyo kakabisengeli na ye pe okokisela kaye Yesu soki okosalela ete soki okokokisela ete ndenge ni mokile kotato la kombo na yo ndenge ni mokile koyeba ete ya solo yende mutaluka kayo yende mutayaka pa na yo mokile koloba ndenge na ndenge kasi ayebelo ko musabi kayo moko Yesu Masia oyo ezali Nzambe na ye yo ndimaki pona kufa pona ye ya mwana na bimo kolomolelo ye Nzambe mosusu na bomoi na azali te kaka Nzambe akufaki na Golgotha yende Nzambe na ye na senge pa na yo Yesu Masia oyo azali koluka bomoi na ye oyo azali kokana ye oyo azali koyangela ye miango aluki eta aluki yo moko Yesu Masia akomona na yo moko Yesu Masia oyo ndimete yo kobundela bato bituma nyonso tu kolo ete mokile ba ete ya solo yo zali na kati ndenge ozali pe na kati na yo na ndimete kolo na ngai okokisi nyonso na kati bomoi na ye tika ete kimya na yo ngolo na makila na yo ebatela mondo na yo ebatela mwana na yo efungula banzela na misala na ye mokile tatu la kombo na yo na travers na Yesu Masia lelo lobiki na bomoi baseko amen amen atu janga zali ko tele miso na kombo na Yesu tele maloko de ko tambola obiki na kombo na Yesu amen tunafa profiter na la te funga mana ya sali o mulimo ne mokonzi Yesu kona mabota na zonse mateme ke na mboka na nkolo nenge mombo no kola bele mi mokolo molelo Yesu Masia tiketo za na kataye kurete kotala mabe na ete pona moto azali lisumu moto azali mabe kasi nkoli ondima ko sopa makila no pona moto ondima ko sopa makila no pona mwana na fuka mokolo molelo afuka meli moto te kasa fuka meli Yesu Masia aibete ya solo ko Yesu Masia ko ya pana Yesu Masia tani na nzira na komikitisa kolo tiketo pambola ye tolo tiketo simba ye olongola ba maladi ba pass obstacle nyonso tu na kati na bomoi na ye ngolu na we misala na kati na bomoi na ye bato ba ete ya solo ete ko Yesu Masia li pambola sil ko zo pa moto ta zo pa na yo ete ko bi mai a ko Yesu Masia ba projet na nyonso tu ko Yesu Masia makambo nyonso ta senga ki ko Yesu Masia eta dali ko ba misala makambo nyonso tu ba voyage ko na ngai oko kisamo na kati na bomoi na ye eta ba droit na ko Yesu Masia na kati na libala na kati na makambo nyonso kolo ko kisa na kombo na Yesu Masia sika ete kimya na yo ngolo na makila na yo osopa ke batele pe pambole lelo lobiki na bomoni ya seko amen santo na kotene msona kombo na Yesu tele ma ko tambola siko bika kombo na Yesu amen ndete zoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi asika la mignonne hey la mignonne
Tracy Mbelenga pro. Vous êtes très nombreux à travers le monde, vous qui avez choisi Tonton de la presse. Tous à l'église Yapima, Batebele, Babubaka, Oyubango Bakanisaka. Alors, Nazala Patouziana, Toyebi Banisise Nabiso, Oma Samwekina Yamabe. Alors, chose étonnante, parce que quand on a eu appel, il n'y a pas Touziana, Abinon, Juvenal, il faut accompagner. Et pas à Moussali Yanzambe, et Maniboli à Oyo, à Pamboulanga Lelo. Yamona, Naye, na Patouziana, ou déjà disque Naye, et Bimi, na niveau Kinshasa, mais Naza étonné, Patouziana. Na bateau balandarabino, ou bayo bakamisi Nabino. Est-ce que vous avez confirmé ça réellement, qu'ils appellent Naba Oyo Basay la rappel en Zambé en solo? Musique bandana Morabo, et vous conseillez Nicolo. Malgré tout que dans la skit, il y a marque, il y a profane. Pour nous le quoi, mais quoi ne vous pas dit, tout le monde ne vous pas dit, musique est plus 150, tout comme ça y est, na batambo, na bandundu, na banzenze, na babobina, mahamutu. Nous ne vous pas dit, mais tant que comment on a c'est awa, donc Satana a créé un rubrique naé, a benda babia mami. Comme si biso zaba descendant Jésus-Christ, biso zaba bonami, et on moni biso kota Satana to diété. Toujours mais comme son des grands fonctionnaires à l'État, à dire en a boulot, mais à ça na mondimi, il y a Jésus-Christ. Mais apparemment comme si l'église y a bim, ah voilà Kinshasa, les a questions autour peut-être sur l'amour dans mon Salianzabe, mais peut-être à la prochaine numéro. Ça mon église oyo et bimakate na ba histoire moko ma bende to yoka ana Kinshasa o mututel boy mututel église boy, mais il paraîtrait to yoki ke ba musicien pe belé ya mboka oyo mingi pe ba ya awa bazwa pe ba mapamboli soit ya album soit ya ba single oyo ba banda ko préparer et ça la pe succès ya solo. Est-ce que ça ya solo? Ça ya solo poto ça la ba ingra. Biso tout le monde en photo qui est dans l'église de réveil, tout le monde à côté bateau. Bah on gagne là, bah on m'a moboé, bah on sait là, bah on m'a moboé. Skit, bah quoi, bah nini, mais à les églises à publicité, à les églises à Molimo, représentant Emmanuel Bolia, Azak encadré par cet esprit. Et on m'a dit que la publicité, sur l'Italie, on m'a dit que la publicité. Awa, to biki belé. Mais bah le baraté pour pas que c'est que, soit bah biki, bah zone sous. Qui tout Bogota si ma baké sous na magie. Awa papa qui a mon témoignage des alliés. Église ou abiki amo, yemo wa sabino abika awa sogi ezaki église à moi ensemble tende lelo. Papa qui a mon akena na sama belé. To biki belé Marie Paul abiki. Ba passer ku sangela, ba biki awa. Ngamo patuzia na oyo na biki awa. Ba elanga liwa kolekana age nanga. Ne bazwa ngate. Nabiki awa faire gola abiki awa et faire pas ya awa faire gola abiki awa. Ah bon? Ouais, abiki awa azana dossier na ye o ayebi ke na Yesu ayebi yango na pe na yebi banganga Nzambe pe ba yebi yango abiki awa kabose abiki awa. Dernièrement coup de temps on a eu ça na médecine homme ba pa ko na mafuta pa mosala Nzambe ebisina mais bokaboni ku duka bosa to kenda atuni mokambi est-ce que pas tuziana aya kaka on va vivre pas tuziana. Pour moni l'église est belée. Tout ça na bambinza, barumbu, bandal, bumbu, selemba 24 communes. Parce qu'on a ça roi David. On zamba changa na rati église. Tamsomo na côté 16, tamsomo na kebarumbu, tamsomo na kembinza toujours na défendre cause que biso to za ba descendant Jésus-Christ. So tali mo na nzambo apambolinga. Ngana za na intérêt mo te na ko sa monde tu sais. Bana Paris, bana Suisse, bana monde entier, bana États-Unis, kutu ba ibarake les 16 oyo tozana milulu awa na siège na biso na sayo. Batu tout oyo bazoya na Kinshasa baya awa o nyonso baza oluka na vie na bango. Banzele ekangama bazwa ba mikanda te na ba États-Unis, mabana ko beba tamsusu ba yebite que réponse na bango ba kozwango a résultat na bango ba kozwango a les 16 le 16 avril, nous sommes dans siège monopole awa, na makasa Jésus-Christ,
aux églises de Jésus-Christ à l'esprit de vérité, apôtre prophète Emmanuel Bolia, il y a un représentant légal, il y a l'église, il y a l'église Bima, il y a le monde entier. Tout ça, on a pas chacun là. Ah ouais. Sœur Nao, Mami Wawina, Mami Wawina. Il y a Biwan. Mais grâce à tout quoi, comment les gens ont dit. Ah ouais. Donc, bon, on va m'y mais à l'église, il y a publicité, il y a l'église, il y a polémique. On a la chance, on a permettre de faire une vidéo. Mais mon lieu a tout soigné. Mon lieu a tout soigné. Papa n'est pas swinging à Zacle. Directive za ngenge. Anyata makolo na mabele masanto. Batutu oyo mona wana. Mais bazala na bolingo, batatola. Tango ba otatola, misala Yesu Masia. Mukola suka Yesu Masia pe moya yoka bango soni ezate. Mais tant yo biki na église à moi en Nzambe. Emmanuel Bolia apôtre prophète Sapambolio. Ozui obombi témoignage wana. Mais ezane tuki Jésus Christ soni. So mukola suka yo le tata ndeni. Ye pa yoka soni. Donc on a saigné na batutu le 16 avril. Oh bana Belgique, bana Paris, bandimna biso États-Unis, il y a Londres, il y a monde entier. Binotu Obwana Boula comme déjà kin avant le 16 le 16 avril prophète Emmanuel Bolia apôtre représentant légal a Beni Banzimi Nyonso tokutana awa le 16 avril na 16 nabiso awa na sayo. Merci beaucoup Batoto Balandi biso Baoto Balingara Juvenal Kibala to accompagner qui na za chroniqueur musical accompagner qui frère nangai Oyo Patuziana pour na musala na yazo sala biso to accompagner kaka kibiyo banga na sala na gwa moni siko nganga na yo voilà donc les titi na yo pena nganga na yo voilà na moni merci beaucoup merci Batoto Balandi biso ba otu ba kozala peut-être na posa ya ko contacter apôtre soit ba ko basala ba problème na bango bozana adresse au batu ba rozwa bino sur donc voilà. Papa, avenue Sayo numéro 106, c'est la commune, il y a Kassavubu. Alors, peut-être répondre à l'adresse email, peut-être Koko, mais Bakosa na Koma. Ok, merci beaucoup. Batoto Balandi biso. Pour ensuite Sarah, on a maman d'Edel, prophétesse, première prophétesse en Afrique. Il y a mon lit, moi là, qui tambala. Il y a une maman là, et puis, il y a un bote potage, et puis, on peut s'emboter. La prophétesse, maman Bijou Bolia, Bandimina Bissonioso, l'église de Jésus-Christ à l'esprit de vérité, Kolapambola. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Basali Nzambe Otubalandi biso, ba maman, ba papa, ba leki, ba tout peut-être bazana ba problème na bango. Il y a un prophète John Ngefate. Azapena Moussala Nzambe Emmanuel Bolia Ndoya Jésus-Christ. Ndoya Jésus-Christ. Jésus-Christ comme Emmanuel. Voilà. Donc baotu bana ba problème na bango. Maman Solange son pazola na biso na Danemark. Madame Nina Mbouyaza en Angleterre, Adèle Choko Ozali na Paris, Madame Epucha Emangenge la mère Isbak, Baby Confort à Paris, Bibi Oali Bitalo Paris, Enik Josué Kakuji Canada, Préfimate 001 États-Unis d'Amérique, Boza Pena Ebele, pour soutenir. Yonde kola kisabolingo lanse. Nalikolo bapona yo nase utaki te likolo utaki nalikolo bapona yo Nzambela manibale Nzambela Moïse. Donc le 16 pour vivre. Merci beaucoup. Bye. Glodidi Asika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga pro.